pour comprendre mokili faut zanakacha motema mutu po iba ninyi zoli kelae apo pese faute donc ndi yango problème moni ko za champion ya ukritikaka malamu to mabete na ndenge ya négatif te positif na mona mutu musauti na mbongo ba betele maboko mena suka kwea or mokili ezaka na avantage na ba désavantage mupepa zanga nda kwa kote la er mosoke yini to kwa pe mulunga ke iwa wapi er moka pe pour esu makasi pour comprendre que vieux ça les bas donc poto eza bien nazo constater que mona poto na misu vraiment je te dis devant Dieu poto ya kitoko mais moderne nanga ko vivre kuna ezaki pe bien peut-être écouter que ba rendement o esinga ki nanga te na l'air wana traka oke fete moka lokumu bache biloko lia ka te me kucho na ndota fia vraiment olia exact lia ka me kaka wana sucha ko lia me fefe pexin zoto faut songa mbango me la kisi ponto te songa ki yango moi ninga lo ba chaque fois na RDC qui m'a comme tout ce qui na mai to yebi ko zana bolingo pesa muninga valeur ti RDC mais ba konzi ba la population te nzala Congo nzala ko tungisa biso ti lelo te RDC ça ba un de l'équipe sont ba milliards de personnes ba Chine Soudan l'équipe sont belé Nigeria l'équipe sont belé mais ba liaka bien mboko lokola RDC le kabo mengo le ba Nigeria mais to boito ko bongata ba tika ngoke musika mais ko lia batu comment on dirige Congo ça batu ba lia bien ba la maka pas papa na maman kende chambre ngwana bo pesa ke fufu moi so yo tiese mso bika lukela nga desa ah boniko nana mbongo mama e tata e wana ngoto bo pesa e ba jana lelo mais libanda so beta dame masolo belé masolo bali comment moi na mobala sana moi ça tiese mso sana souci ko la barça na zéro ko lika moi sina lokola ba to poli na lia kite comment real la poli ba bolola ba jana garçon lelo tana otanga bi na ba no je te dis devant Dieu maté opoyo kango nzaba fuko bala boy somo mwana mukia ko na kisasa saliba 8 ans mais melata sikre mobimba e mokote papa pe faut papa te pasi Congo nino kolo ba pona guerre ya Russie na Ukraine ah wane talibango so pe fudu ni mondo ye yaka tokende talibango ni pas talibango ko bon etalinga e bana ba congolais bazana ba mboka oya okufa kufi bongo yo ba kufa ka na kipaka bango de ba kufa kutu to dimine po fufe songe belé ya et ce que batu baleki mingi koleza ka ko welela so bazo kufa mingi sepela po fufe songe be ebelé na biso clair po yeba ngaza suna ngana kolela nani nga moku tatalo kolekata na kolela tena lela nani timu ko msupo kama kabe ba na réclamer pena ke tonga ndako likolo ya so de mouton na biki zaki chebiso ah parce que so de mouton ya bino na baka papa biso batikela ke na tango sera lumu ya lumumba ete bakari comme de veto tongi pe de étage comme chebiso pour ça on a laissé aller comme na Congo ndeko nanga Congo ndire contrôle ici non mais no polele ndimanga contrôle ici batu bazoyi balabala tala balabala nde toyebaka mutu akomika so salima terrasse atongi ma brique mukelo kwa boutique yakalobe okune kominda ndako. Chers internautes, Mote Balandignon Soya DKS, c'est bien moi votre humble serviteur, le Goliath de la presse congolaise, route numéro 1, bon mamata di moi, na Léon Ambelibino, pasteur John Elite ya pété. Donc na yende to robeta vraiment ma solé belé, vie ba réalité pour tozo kuta anango na vie na biso na se na moi oyo. Mbote pasteur John. Mbote mon frère. Moi Mikolo. Nazali mon frère. Okimi poto. Te kitoko makasi ndeko nanga moni partout vieza. Donc moni pour comprendre mokili faut zanakacha motema mutu po iba ninyi zoli kelae apo pese faute donc ndi yango problème moni ko za champion ya ukritikaka malamu to mabete na ndenge ya négatif te positif na mona mutu musauti na mbongo ba betele maboko mena suka kwea o bazaki bazoba basepela ndenga kwea or soki mutu akwei yebaki azangi ko salisa batu musu na vie pour kwea ne pese chèque akomi su pante linga mutukuta zo apimela yo tanto yo ne makile tutite mazana batebela ko sunga oyo ko sunga bango me commission libre tout ça se comprend na lobawa vie batu ba comprendre kati nazo ba no clair au moins ninga na ko sana bande ko na ko linga te akwe aposo ka kwe danger ko kwe na ile la ko beto kara un jour awa ko tondelo na bane ko mi risque mais tango ya zo ka ngindaka avant yo aboyaka or mukile ezaka na avantage na ba désavantage mupepa zanga ndako akotela kama er mosoke yini to ko ape mulunga ke iwa wapi er moka pe pour esu makasi pour comprendre que vieux ça les bas donc poto eza bien nazo constater que mona poto na misu vraiment je te dis devant Dieu poto ya kitoko mais moderne nanga ko vivre kuna ezaki pe bien peut-être écouter que ba rendement o esinga ki nanga te na l'air wana
Traka oke fête moka lokumu batie biloko lia kate me kucho na nzota fia vraiment olia. Exact. Lia ka me kaka wana sucha ko lia me fefe pexi nzoto fo songa mbango me la kisi ponto te songa kimia. Mi pe na sala. Tolo bana pasteur John on dirait que nous lugara tentir pour bien vraiment eye ni regara mudazana na kati ya nord. Te wana kutu makamba mike. Ezaka ndenge sala kana ngoto boy to ko lo ba pe bongo me vraiment yango te. Donc inga ba o ben o boy yango te. Beta karika te na sali wati to nuna ka to panza na ka to poli risque. Na lo bagani to sali 50 na poto changer te tiro fin na bandako ba climatiser. Ngolo ko kufa o ko polo aka neti mutu asaki taliboma. Yango te base ya vie eza original ya vérité likambo kuta na rompa fo kitsa mutu lala. Ko se parna biloko leki na yomona te. Eza scandale ba tapage ya ba rabis. Tout la roque au monde est bien, mais à roque c'est pas nango mingi na camion sont comme na passe au kita. Donc pesi arango lukum. Na kosi ya. Kosité. Pasteur John Cop ni no sala na poto. Te na saki lokote. Ah mais obeta li solo pe o mema ba biloko ndenge zala ka ko kotisa déchargement o sala cop wana. Mon frère, ba distraction na linga ngote na zali bo sabatu. Tout nanga makambo eza nécessaire. On a bisio te. Na zala mingi na lobela o batu ba yoka ngaba pesa mon conseil na la kisabango. Na kenda na copite na kenda ko l'exalaire na ko l'exalaire eza na ndeto travail na moni ke na lembi na ke pema ndena kenda ko pema na poto ezaki bongo na kenda ni ya boyeboy na kenda ndena pema mutabakisela nga tiki azate mutabemba ngate na kisasa mutu te ko mutu moka yeba na mutamemanga poto rien ni mwasi ni mobali ni kingandi ni famille musala na ngande ngamba chaka kandenge na wolola mawa esimba we pese sengwa wangamo ko na futi tike na par nanga kutu na regeta mbo na ndena sombata 3 terrains na kisasa mais ça peut m'abêter na kekana mona po balobaka mingi pe to moneza na nini ape na jonction na pena ke lolo monde na lobino bien monde entier zo globe terrestre chango boy à part sanja na kokote par exemple côté astronaute mais monde entier pays tout non ngana kende États-Unis Canada Chine wap na ko kende Dieu m'attend par pe na bilobi mais yangote et c'est ça que nzamba za malamu donc soko pesi confiance na nzambo to si musala na yo olandi bilobalo baba tuto kanyi penda 15 au moins la vérité et lo kesangi mabala mingi abasi ya kisasa balinga mibali kana concurrence mobane mkilo so na pierre ko motara poche muninga ningi zo ringi na bar ora pesa confiance na mutu ba utagi na e 10 € la sake bande na 20 ora ba ketia côté ba nostalgie avinenge za na panti na kangu mutema to kolika rien combien de basi kitoko batangi mabala na ko mibala kitoko basel ba bêtise ti balie ba nye na lo bano polele combien de basi msomo na katina tembamba na mobali ti le ba s'en sortir pourquoi balula mabala baninga nde bayimbela ngonze mbabeta katolo me banja ko yeba te nini balika na kati ba koma na maîtrise wana ba fia kisasa soko sana chéri koma na mafaiti muke ba déborder me bani okubunga bangote boko tanga mabala neti filme mobala zaka toujours nécessaire mobala ta balite tina 60 ba pia ke faute mais moi si soka balite tina ba 50 ba mona ko kwa sumbana nganda et tout ça na lobani vérité ya vie donc moni mon frère mobala ça quoi muto a train kolanda milinga tete bimebele wago sepelo comme place ko memo place okita c'est ça la vie et voilà c'est ça la vie tozana pasteur John maté ano édifier bato ebele tina mo ya lelo ezoko baka ko édifier bato on dirait yaka po tout à pasteur lité ya kanda donné na problème na été bon ça tout tous les bato ba imiter modèle nanga po ba ko banzela ba bima moté ba bimi ba par ba zo kana souté musu sa zeko lukakata na bibiete na bila pipara batu balani nzela na ngai za inzala nzala kisasa so bimisa batu bima batu bako imiter tina makamanza benga mate masese église pale batu mbongo na komba bible batu muso azana kibonganga te masese bambiku de lokuta pale ka batu mbongo so kosa ki mutabunisa ko mama bino boy kombe de bana mibali na basi bakoti na makamba kibonganga babigisi batu lokuta me batiki ba des autres po bali ambongo tous les métiers ça metara sigonga na kenda ipoto faki na kima manatika na ngate na zongi pon la musana nga yango na continue so na bina kende partout na kokende mais musu c'est ça kanel ko ba musicien musu to monaka a côté na orchestre ka pa yeba na so ba meme poto akima kengulu umuni ba danser ba misede ba okima te ba liko porteur ko soka kimia donc ba benga mana ngote alande loko na mutema ibike na iko flatter likambo na bengela mate oya bengela mana likambo azaka na ngomba mbati suka moi so alanda ka mobali pona bozui mobali ko makokwea abo magalibal mobali alanda masika pona loyenge era mona ke asisi ko bimane na façon nyonso akokima changer mwasi mususu na lo ba no clair ngana za original na ndenga mabete pe na te akana ndaka batu tu bayo kangate na ndaka quelques-uns o bazana tendance ko onza mataba ko na nzela nga bayo ka ba comprendre mate ya moko sans verser bible ti lelo eza combien de pasteurs ba ko moko so mate na nga fa bateya avate ba yo kingati su ko si inspiration msi sujet mais ko bateke sa kinga mais ça on l'a dit bien senti que o maloba passer na loba yango na loba no clair na zakana pona concurrence ité na za toujours na za rôle na ngande ko saka na ngote za zéro
0 abima pamba zaka chiffre moko inutile mais keba soko tcholi oza intina 9 beti to le po ba contact mingi mugolo kende cop soko lingo senga mbongo ba 0 bazate oza na valeur te faut ba 0 ba ya po pesa chiffre na kilo 0 mate ya na yo longola ko banga na miso batu ezala radi ya quoi ezala radi ko laksa ke mutu tu aza utile zoba na mukili ate obo pesi e faute boyi makamba kuta na motema te via mutu pesa ko ka difficulté bo wolo leti suka te boyi finalité makambute famde ko nanga vino ngomoni ezana menzamba ko bombo na ba université ya nzela somo même chez bino ba yiniyo mama bota ko bando konte na bana bando koleka yo muto bota yo amoni makamno ridicule yo nganité nzamba so memeka na mbulunga na koto n'esprit ko koti kasho ya makanisi ya prison te bakotala via mwana moko tina te alinga kama kambo isanga tina or nzamba so bata miso pa yebi banani na famille baza ba cible o bako linga te yo réussir nzamba ko tiko na kisengi po batyola mama bino trebo moni obota bana ba kisengi tala mwana no azanga tino moni ngaza waya mena suka bako lemba balubi ba suki sali kaka sobo azanga kitina ko tana sakana buso bato le nzamba sing se idetin zonga challenge alika na classe ité atanga te bolole kombo na boko maté me boko kamole boko na bu yenda simbi fan et puis yeba yango oya biko koma kombo na taza tina te na société soka découvrir cop mo bando pese sans frater za makasi mais soka tielango lika akoma toujours challenger donc moni batu mingi lona ba famille obo tchela mutema na français basunga binote obo mona pamba bo bengana baona bandako balata bilamba bino botika bo pesa bango nde bakolo batu mine keba ko lobelaka mutu mabete soka zo vivre ndeko nanga ndimanga na mona ebele po kendo tala ndeko na bango soni o alobaka netkele na kingo na finga ka yetro ndenga bonga so na kitelo ndira ko yeba ora bosana naye mais makamu na moko lobele tikelo singa na kingo na vie mon frère nzelo zo kende kanga mutema lokolo kufite oza nzamba yebiyo na leka na ba université mo ndeko nanga na ba nucléaire ma colonie na tambwa na kisasa te koteni na kenda te copie na sala te foti na ngate age koli mbongo ezate na sala nini ata ba wololinga na kokimela wapi ngate na senganga nzambe nda changa sko na oye ko ya na kenda ka yindi peta suka biye bimi o yebi bale te abimi biter boye babale bo sisi mati sabo chabi comment muta frauder na fête aller kitoko koleka mtu to sa invitation bolie mabe babiso ba frauder à vie to yabi yaya ba kontanga te na lola na kwa lokwa parachute ça ange mais challenger mais le lolo ba na nzela medio lobi ke ba kontote na lola nyonso zolo ba bo mon déjà ba révélation déjà nzamba ça révélation ça mawanzambe mwana bati bapimela ke mbimbi mingi tamba tiela ke na suka ba makorota loso aliaka kitoko koleka mtu aleki na sani mbele ba kontaki bango na liste sani na te so comprendre remarquez mtu batikela ke nzungu batu tu bamona kwa ba choli ora aliaka na avantage koleka mtu ataki na sani mbele po mutanzunga zana baloso bibamba ba makoko tala ba avantage o kongole on ndamba loso wana odame ojusu luto bando pikolo makokoto o sengi su supu ba sopelo loka ya mbwa na te so comprendre ba démarche bien conseil gratuit ko ndako mela mai na kopo te mela mai na sachet tambaka na ba sachet pembe na poche mai na kopo isalni mai na kopo za rafu na ndeni ngaso na meli mai na kopo bank sanga na meli o muketo ebele mais mai sachet soko chepende tondi tango tobolo kwa bibero kitina selo kwa mbwa mwana mbwa zo mena mabela mama et na bombardement au tellement bon peno senti que était libu peno qui bloque zeme à 3 mois ndeko nanga na pesa batala Congo foye ba na sekaka ba congolais baba yaka nzamba tikinga atika yo na acho komi nango batebili ba kamusanga ndeko na pesa conseil kolo mokila zana ba plan moko asala na vie pe simba foye ba mutu ndeko nanga nazala ka champion ko chola mutu te wana lo bango na yebi secret ngamoko na za base numéro 1 na leka na banzela soketa na famille sentir que na ko tala bango pona mbamba me balingi ngate ba famille za balinga biso te komi bozo sentir que mbote ba pesa on dirait beaucoup tanaki or sala 2 ans mona bango te kokoto koto ba bata e mwana ya boni mama za oye azuna te ba si ba ka sango kino atanga kate azaka bolole ndongo mone wana makau makasi via mutu boyebite pourquoi nzamba tshengana za la membre famille na bino. Comment vous juger mouton na kufita za na vie malgré toute difficulté bo bambele ba kombo liboma kuta si la valeur na miso batu so famille ba kuta kufi balelaka mais liboma kuta si la valeur ce que bembele bomi ango baba kendo kango loko bomi muta solo nzoko boma ki liboma comment ko samba loko bomi mutu munene po mutu za sacré modèle to zaleli ndeko nanga oza na mbongo tote ozekela mwanzambe bataki sasa nde babi ko pesa batu valeur te yango moyini ngalo ba chaque fois na RDC tima kamutezo ke na mai to yebi ko zana bolinga ko pesa muninga valeur ti RDC mais ba konzi ba la population te nzala Congo za nzala ko tungisa biso ti lelo te RDC za
Inde l'équipe sont des milliards de personnes, Chine, Soudan l'équipe sont belé, Nigeria l'équipe sont belé, mais baliaka bien. Bon le la RDC les kabon mengo le Nigeria mais to boy to ko bongata ba tika ngoke musika mais ko lia batu. Comment on diriger Congo ça batu balia bien. Pourquoi ça na bolingo ki tabilo côté. So ko yiba na bino et ke mi bien. Oya population bo résoudre oté. Et comme le roi makameza en église. So ba senga bino mbongo bo pesa pour l'église. So comme mituno bandimi ba bonga oté. Nyosa mukileza vanité de vanité bino bo landa lola. To landa lola comment nzote ça na to komi lola té. Pasteur John oza politique mais maté en opéroma au côté en politique et dans la politique té na ko tala ke makamsu na pesa faute na ba pasteur na molimo ya molimo té makamsu fo politique reçu de ba congolais. Lika mwanzala ezali kamba politique. Il faut ba konti ba sanga ba pesa fufu kimia po ba ba samba na sengo. Ko bonga ndese effort na biso. Nzamba ko tindanga ko tonda tena sapungi. La mukanzala qui ne prière sambela ti pour boloba amen au site ko tondi sa olia jamais mais nzamba ko ba tona accident. Pour na rolia bima lukalipa. Parce que ce paysan na kakali pesa cher rolia comment? Non. Oya nzambe to sala part. Oya population pe ba sala. Na lo ba no clair. Na kota ka politique té. Na lo ba ndenge ba kondi ba za na GDG. Bana bele ba sambo na ba quartier mwana mukia ko matol o mwana tala ki sasa bana ba 8 ans 9 ans mibali ba ko tamba na ba sachena mukonga ko tamanza nza mabanga bakenda ko pese fami mboka to kundi makabo me ba konti ba sebo sele mbongo pays poso mwana batu na bino moko so monter lokumu ni boko saka na miso to betra na maboko mena ndako bana ba souffrir ozo mwana ngobie non valeur mobile saka na mwasi na bana RDC ba zo tamba lokaba to kuba orphelin RDC li kamba $50 na 5 comme ah mon frère to chama comme clair to bima ba les chèques na monde entier avec vos fingers biso a coxi 30 ans chez bango ti le la sana 40 fanda ka pana bango mino bana musala molili ya makasi eloko lo bango mingi pasteur John yo za mutu mo wa na lo bango po ba bi ko chaba tumala ba ndeko pimela mutu eloko fanda nye komanga na zo sana na place ba pia ngambongo po na bino na okipe bino te mais na oli mbongo ba futa nga po na bino mais ngana zo kipe bino te bozo suffisant na moni bino ba kino moni bango ba goy goy ban ngako luka te ngako tuna jadu ça déjà na salaka boy non elle m'a comme sous fauteuil on est bloqué ko bango te na ba te ipe ba jongo église église pas ça ba tu kimena na te église comme une parti pris église comme ko condamner ba est-ce yo bando ko lo simba $1000 oh yo passer ba na mundimi boy wa faux pasteur o ba pasteur à loge na lo ba na yo tala na marché ba moté so moni pasteur zo condamner ba ndimi pasteur à loge ba pasteur bele ba koti misala molili yango bazo condamner ba ndimi oh vrai pasteur oye pote ya batu wana zana bolingo atonginda ko le batu wana so na misu na bango loko so se bango nzela kitana se kolo mokila ya sokolo ba ko lima kolo mais mokili ya e ti azonga alala libanda yesu asomba kanda ko wapi mais mokili she bango alala kanda mundam po bato ba bomba ke basambela ti azonga lolo pasteur John Bible zolo bato JGT yo mo sami sa ba pasteur na JGT na lo bande ba condition omoni oya mabe foko loba ero na loba na lingite ba bebisela kolo mokili bandimi na e yiba na ombongo na église ko sana na komba nzambe metika bandimi na e kalme po yemoko kolo mokili alanda moko atika 99 alanda moko mais bate ya lelo ba komoko batela de ba bengani 98 zalaka donateur na église pesa ka pasteur jeep ndako voiture ako ina batutu église ka yo pirier moi likamke na mutu na nzamba sa sali déjà état d'âme na yo ayebite ko to zeli mbongo ayebite loko pesika mbongo male yo komi pire batutu ko mi ko teka na formalité exemple bomoni muninga tala yaga pesinga $100,000 bongo bino si yo sali 8 tala to pesaka 1000 francs mobali munene be mwasi munene boy be gisa lelo ko critiquer bandimi bate ya loge na lo bano clair sans vous flatter bate bele batiki nzela nzambe ba memi bible na munoko na sima ba memi batintani bako tchaba na nzambe boye bako rendre ba population pauvreté bako bunga mosala nzambe mabete maloba ninyo so loba banda 2001 ti lelo ezaka ne fait négligité kako loba makamoko ezanga ya ko saka bandimi pa ke na ko pikolo ba mbongo nyoso ba bomba ba piaka bango ya moka zonginda me bandimi boye so ko tena ko bata abengani yo na loba no clair or vraiment sala nzambe ata batu basambela na ndenga fa normalité le roi nzamba benga yo akolo bataye bato ko mena église ata basambela ka biate ko sa ngani la ko sa nga ba pambolama je te dis ko pambola mpa nzambe sani combien de batu basambela te bazonginda et bon pa nzambe c'est quoi est-ce que so sa mendo koti lol o bongindo koti lol combien de batu basimba kisi mbongo te bazu mbongo belé par courage à vie alors yo za na nzambe maloba nzamba ko tala te to même na Bible Moïse atamusi bana titi nzamba bité ba comment réclamer le ko ngam na cha Moïse betali ba j'étais presque pas ba solution pas ba kabola mai
est-ce que batutu bakatsa ne balwana bana Israël bango tu basambela nzambe ta bando ke misu bando ine Moïse te olonge biso kuna pesa afio to ça na biso bien église okuta batu 100 30 ba priera bien 70 ya mame n'est pas dit que nzambe akubaya kosala po ba bouder alors ba bona la saboke na za nzambe comment yo motei bando te bandimitile bandimika boy to bokotana 2022 ko changer na juin ba pesi ba koma na juin manka bokotana beto koma na 2023 manka mais yo bokaka échanger au juste ça mosala nzambe ndenge nini est-ce que zala mama nzambe to za mama ya na yebisi yo soko yo kinga na te original soko balolango na yebite na te bato ba yo kanga ba pianga matoi et belle bazote ya Bible baza na vérité te ko benga mana nzambe ya différent o chami na mosali ya nzambe mo benga mi na nzambe te fokeba bazali yana bato nzambe moka pona bango benga basali la ye yana batu misusu o église kaka pasteur amoni o umeli azuyo ye moko nda commission pasteur o benga mi na nzambe te me nzamba commission pasteur o ko sala musala nzambe po mandat d'amener utile kwa talaka muto yo moko benga sana compagnie na o batindeli yo ye ezake différent o batindeli yo ye mwandere ko benga ne po yeba kieta atindenga muyibi mais o yo moko benga ki so nga sere ke banga na benga ki o so mona teke basali nzambe ba benga mana nzambe so ko ina mbeba nzambe reprocher même na butu ala la kate mutu ma moto faut ko avouer e boli misanga tana saki mabe po nzambe telemele ngam na benga ki yo loko sali bêtise keba o mona o ba benga mana nzela sima apengi na tonga bimina mwasi kindumba na poka kulubate et comme jeudi à quel côté pourquoi intermédiaire non peut se conseil geya bima lèpre na bible est-ce que benga maka nzambe to mosala nzambe benga ka yenda benga ki geyazi pour comprendre abima mosala nzambe po azali mosala nzambe mais nzambe mto benga ite ayaki na sima mosala nzambe vrenda zo ki petit na ngayaka na comme so mosala nzambe nzoka ki na kimoyibi combien bazalelo batei bazolia ba mbongo bandimi na ndenga mabe mundima ko yuta makolo ndaku na peso 1000 francs mabonza po na pasi abina sala kate na okemba lokano ki maloba nzambe na kozonga pamba te 1000 francs oro toléré po ndimo chata maboko na mutu te bata ba dola bazui donction bata ba 1000 francs ba 5 sale bole kana kine kitopesa communiquer ba sera mbambo ba tout na bi owela bisa DCC wono te 1000 ko ba bine pe kozakana ba mbongo oro biteke na 1000 na 500 kangisa ngo na 100 personnes combien ko bota comment na bandimi nyoso ba pesa mabonzo zua okomiko tsholo ba ya mike ndeko na pesa conseil na mundi ma pesa $100 na ya pesa 1000 francs bango tu ba valeur moko catégorie mbongo zela mutinde différent baté ya lelo Pasteur John Tolo be no ba sexta bozo mona ndenge ni lelo mama ngo elonge ba musicien et ba comédien lelo likambo ngo zozo aka de plus en plein ezandenge zali ba ibi pesa bazaleli ndeko nanga facilité na vie zo bom sabatu omoni ke babola baka na maîtrise maketu babenga mapiaka koza mobola eza sini moko nzambe na bike mkimobola eza penda euta na nzambe kimobola ya kozala mobola ya kozanga penda ya suka te me moni mobola za sini ya babenga ngoni ya humilité po muto akele za mingi na komikita même na famille po za na puite alinga ko so batu nyo so malama ta bakatele lingala mabe amikita kaka pa bitene na ko pese lipa ta bafingi yango moni banzela ko bonga yanga na nzelo ka mobola o mona kateke manga tokuta ngo mais manga soko lia ngo to zui ngo pe bota fo boire ngo epola soki epole esili tina nda misi fleur bando bota manga sikeye o mona na bano ba vérité ya vie po comme un objectif faut ça ko poli ko poleza lichio o baboya ko pola nde batika na orgueil bazanga na vie azwa kama mbongo famille a bien tango bakoya azomona siko pas le kumo tu bazaka na ona famille ba 2001 2005 bande ko général e bande ko député ministre na saka siko eloko te mais comme on a bise le 4 kilo pona kende kopa ko sala o ba wolanga aboy ko pola amitiki lo kumu akufi na lolende mazane eloko te biso ba to mona te o yango te fondenge lo avie senga manga po ebima fo bolona so bo boaki yango epoli ekomi pesa solali biso ba auto koti na nzela c'est tant bo wololanga o to ebaka ibuta komi na misalo yo ndiena keko pola pona misa fruitale lo passer John fruit ba jeune garçon mingi minene ba fille mingi minene oyebi mutanzi mbongo to keko mitika nzoto est-ce que abala te ka yonda ko bala yo bazo sakana ba fille bele yo moni ba fille ba sili maîtrise ba sa kitoko mingi ba so suma bala te pourquoi kotambo ne dama mabe atoko si mobile nzamba ko révéler atako prière te o mona ka mobile azaki no lelo ba ndoko na ba dégoût o comme lokwa biloko ba chaki misapi na butu na tongo ko mingai mobile ko sana zo mona ka sengono esati mosa kitoko po nini mabe ozo saka na ko bata maso yebisa nzamba to tindele pe ba kal ya so yi mobile azamba ba che confiance kana yo mona mobile alongwe musala yo no musala chef alongo lo ndenge nini mwasi azo tambola mabe nzamba zo tala so batikali bango mbaleti liwa akobomisa mobile
yango zo rendre mobali pauvre pas au maele so bokabani afungola ye na lo ba no clair et après na basi oyo azoka mobali moko mobali azoko se mi pesi confesse na mobali wana o remarquer 10 mois tala na et on a roté mingi boko église té na ko sauter na biso ba original ko zanga ya mibali ebeleza buzobo busala basi ya batu na bana butika bango bokima bona moto atika mwana te soko tik yango na barake masumwe eza lokola école na école mwana musako za la zoba atanga mabe mais soka to saka ndenge école senga kanga chemise tina kingwa kangi avokota fo filer pantalon a filer ba mettre ti batala ba mwana ke na bana tu ba na école mais oyo ato saka ndenge école sengi mukolo ba kotala bileta azuite ba batin azui na été pas azoba mais lokola to saka école to ba tele 5% mata pas mwana moko boto ya botos amati mais mwana mayele musako za aza mayele matosa kapende qualité bokate ba point ndenge fiesa oko tambola na masumu priate mais okengela masumu na okiyande koma na ba danger te zamba kotala te a priara te masekela munanga abetise bisike belete ma garçon bobi garçon ba na shegi ona esimbi oh ya kana banzela me akomi ya solo kendo tala ato bongi te okokoma na solution moko so batu baye ba kitan mutazala kiti akomi pani obatela nzela mais ba jeune kisasa mingi makambo etika na ba jeune bakolaka na ba 60 70 suka ba 95 ko banda 2000 lelo tous les jeunes lelo balokwa ba na ba 25 à 30 ans ba koma na makambo mabe makasi kolika ba koko ba kokiti 95 ans ba jeune kisasa o mate ba kufaka papa ko manke mikolo l'air nyos au moins mwana mama bota respect zate pani ba kamera libanda ba bete fo masola kota na mutu aina mama or biso tokola na kosa biyo ma partout devant maman na fona banga po mama on évite tala ba mama ba ba makamso l'équipe prophétie mama bota yote mais soka sana ja mama na yo so saka na ko sope bila keli mabe ba jeune lelo o so mote ba jeune lelo fi molili moi likamukia tomboki kanda muke kote ba ondre ba simba kise ma zama boma pourquoi nzama to tinda mo kamale ti ba ko dai na lo ba no clair ba tout est na moto faut tika na défaut moko na vie pour la teke mukil bando te et ça kutu mama loba ba fi absu ba chezemi otika mwana bato kima koto kenda yanke rosa la calme so moni fi yango ko wolola o ko ba fi musubo kene kala o so mona ko sa prêtre fi yango tanga kotala so na beba fi dikola mwana ata ya lobite ba para na para ba bote to ba fanda mwana biso moi si to tangi se ko rasa to couper kuti a vizemi to ketikela mobali kima ye et puis azong sela biso na bébé mobala ngo pesu soko moni siba kutana fi yango rapesa kata mbonga mwana ko finga su fi yango na lo ba no clair libabe ya makamanzambe e yakalo kwa pinati belezi soke toboke beta kanolere toboki te pou lo kwa pina chambre RT et si la ramala me kama pinezo si le toboke liwa po ba timbela fo ba na mai e li dusango ezo bimisa ne ba fia ba timbeleza na lo ba no sa vous flatter tozawa yo zanga na za tozaba 2022 yango tito koma na 2030 okoyoka sora ba jeune kisasa basore ezali o senti ko bakantoine et pourquoi mikolo ba okufa te ka ba jeune bango moko ba memi vi mabe na lo ba no clair o ya liaka biloko mabe tipo ko ko makatale ka pulu o kaka o 16h diare o 17h diare o 20h ndimanga ba jeune kisasa ba su na ndenge bazate na lo ba no clair RDC moko cheke fando mona pena kitin ba jeune mingi surtout mibali ba koza 70% basi 30 parce qu'on a 30 ya basi ezotine mabaki lo sama kama minene a violer droit ba komo ke lo signer mibali ya mabala o ya bala déjà lingiye ba soke ndo konde ba kopa Dubai ko liaka ba nye poni ya somba téléphone ya cher ba mone muta koka o na famille pauvre ba condition maman na papa luka mobala lingio na vérité na venir kanga mutema boko mata rien yaka na mbongo moko lokwa bibamba yote okoya na voiture telemisa yebi yote atiki nzoto ana fiancé linga bala mais so kutana mobala voiture andimi azana mobali mo bazo prétendre ba que no pesere kanga lupango mais mobala téléphone batinda la photo na Facebook atindele photo balingana ala tsake mitakala nyoso koleka yo mutombo obala yo so lingo bala zela so peska mbongo nyoso tokoyeba na nzoto poza déjà nga mais na mobali ya poto o ya pesa 100 francs za kutu musika ba photo mitakala tindelie nyoso komanga na zo lingana bala yo na zo mona mutakala te mais mutapoto tindele ba photo zo luka nini moi ça boya to bali so ba na ndako mukolo mutapota ko sele mikanda na ko batama akokimo te akokima oyeba Pasteur John tozoko bakara na yo lelo likambo ya basi likambo ya posa nzoto et pas ba jeune comme ni eloko moko ya et comme eloko te depuis kala ba posa nzoto sana bana mibali nazo ba no bien kokola ya mwa kala ba jeune bazaki na maîtrise makasi lelo yo na vie ba génération ko banda 2000 ti lelo basi una frente voiture tambola na camion kizaka mesa na fra malunga ki otama na camion vitesse sa frein okokufa fan
ba jeune alelo ba otama na camion sika sa frein pourquoi bi sika tala ba jeune qui ça moi français yebi Android ya bien mobimba na mutu mais côté cause na civilisation impoli ba jeune ba 60 50 ti ba 80 90 sur talibango bazangi un peu le quoi moi ba yuma po cha masidi te faire na quartier bando côté ba demande pa ba ninga po ba bete te so ka bengi mwana ngo o mona kuta so corrompe ba jeune na quartier musu po tino bengele mutu wana o mona so so nga cheli tu azo peser kobala moi si opona mbongo eza passe kotia ise mi tena kokate na te so comprendre et puis ba jeune ba 60 so ka cheka moi si ise mi ba automatiquement classe il faut luka kata akota na ba démarche moko abando kendo lukela mwana bato fali ka papa na biso ngambo fona za charge na ye mais ba jeune alo so ka tia ise mi azo so moi si damba na maka lekte papa na mama kende chambre ngwana bo pesa ke fufu moi so yo tie ise mi so ka bika lukela nga desa boni ko nana mbongo mama e tata e wana ngoto bo pesa e ba jeune alelo mais libanda so beta dame masolo belé masolo bali comment moi na mobala sana moi ça tia mi so ça na souci ko la barça na zéro ko lika moi sina lo ko la bato poli na lia kite comment réel la poli ba bolo la ba jeune garçon alelo tana otanga bi na ba no je te dis devant Dieu matin opoyo kango nzamba fungolo miso ba jeune lo na ko soti bo ko c'est di pauvreté bino moko Congo ça mabe mais o ba ça mayel ba ça ko s'en sortir lo ko ba jeune alelo distraction ba koti si buzo ba vi na mutu ba comment pesa vi na bango concurrence na ba tu ba bonga comment ko soigner la salaire à joueur mais aux années le côté à tout chacun million taka na mercato tu roke na $100,000 ba bololé vi na mo ko ba place exacte mazana moi si na ndako yaka ntaka so ju comme awai waya tambola beti ce copine ya na 5,000 pesi moi ça lambi fufundi alongi dibal non dibal les a venir à moulai ti liwa ma bia ba jeune lelo azu kamia tena na parking azo ke na autre agent mwanda na 5 litres et ko le kakasangulu ba jeune afia lelo Pasteur John Bajen Nabiso Belé bazo supporter mi équipe ya libanda ke équipe mboko mona alika monde on a lo banone talinga te na opeso ba piste clé ya vie oya koyoka nga azonga giga eloko ba oteo na église te église ba koti si makambu yo ko sala o eza mvutema o to prier non ya na makambu so prier na prière te no chebiso makambu tali ko lia na nga isa prière te ata na zana nzamba za na mona ba ange na misu ko tonda fonga na lukelango lipa na tena munoko na tondi bongo nzamba sali nzamba ko sana ngande na pongiso na lalimire nge ko ya te pesa makama molimo na ko protéger na ko tamba na camion mo be camion nge sala accident na teleko yanga sana kati ya koboya to ko sala accident be ngana bimisi enso wana nzamba batelinga na ko sote ya vi pona zo elamba tena nzoto ange ko la tengela mbata na to na sapundi eloko nsangi bato ebele bo kabeli nyonso molimo na vi ndenge za foko yeba kalkila ko zwa maele nanga buzo banange ko sanga vi na ko seli bato nzoka ngamo na provoka mabendi ko la bitambola tambola mabe balia kite ko chola papa moko na ibete ko seka mama moko na ibete ko wolola mama sa motif na finga mama na ta mama kenda fanda bi na pe na bana ube na bota te menana jabana ko promo yo tika mama moko na souci ti ale kaka mona ko ta le ka kipakate mais déjà au lata ba na lo ba liwa moni ba jeune na lo ba no clair liwa po mutaku feza répéter mais po mutaku fa fonda ma sin ordonnance. Pasteur John, après 50 ans, on se rend compte que non, ni on soit yoté qui batouké pamba. Ou qui n'est pas battu, Dieu m'attend parler. Au moins, tu es ça. Tous les matins, on a été dans l'église, c'est quoi tu as battu, nous sommes tous. Au cas où tu as bandam qui le bandati le battu à tira kak, au babongo la muté ma bazar, au peu babouer au tout le bazar kak. Nzambe azana para zolukani, mon frère. Na au peso conseil mo sérieux. Au ebiler to comme il faut expliquer batu clair. Mide na beta ki tour na cimetière to kenda ina banani kutala kukata ba matiti ba ndeko msuba kufa na ba toge belé mais nga na rendre compte tant na tali to lequel kola tombo moko boye ba finika ngome oya likole bukana cercueil zo mona na boye mvule beta ki lobi suso boye beta ki boye na beta soka pikwa makoyi mais famille na côté ba za ba bika ke mtu ba kunde aza bien oh nana kilo sala physique tantôt ndako ba lalelo bazoli ba mbongo eza mutu akufina cimetière pona bisa ok tout est vanité ndeko nanga naloba no clair réparer na kolo mokili ndimanga na mona batu baimba na banzembo ba renya mutu kwa Michael Jackson lokumu asala na ja 50 kufa koma na bela mbongo na koyeba na kufa va papa moko na kisasa banuna seta na pia kati lelo za pona bisa ok vie ko umeleza maboko nzambe ebele bazola na mukina loyenge ko landa biloko ko landa vie na lokola solo biloko na moto te tous les solo biloko na moto bimaka solo kitoko musino yo bangi na solo tanto soko lia kengeza makase bela bien te na kosi ebele so bang ndako baliaka bien oui bana bango ba patron bana alarme makambe kana ndaka ba patron soko ko piquer crise yo mona bolaka na kikuku bozanga tine metibo bimaka tongo bino tibo sabe na kolia manka nzamba linga bino ko lika bango belo so bo mayonde pressé na motema mode yo moninga na tambo na bilula lula te na saka par nanga na ya mukilo kwa busha dam batanda biso kama ko mutu na karona so koti dam te ko meke umatela ngate tika na ndenge nanga
na liama na kota dame ya yo nini osepela pe na ki père na dame nyonso eza permis na defisa mpe bazongiselanga te nakosi Pasteur John Toko bananu lelo makione koti na église ezwi pe esika evandi pe ekomosa makambo nango te ba makiona na ndeko na ba distraction selonga nga esengo zande muta mukila ba par na ye mwasi mobali ndeko ndeto saboy soki yo zwi ato ininga okozana batotami baloko sepena bango bakolia mbongo na yo na place babeba yo tango ede bango bazongi na nzela esengo na ngango wana nalingaka teke ngana sepela bango balela te soko zozo na quartier on balinga bazwaka te mukele ko ine bakako pio mutaliboso po soki koleka bango bamona kinde na miso linga soko olie muninga lia ata olie soso bali ata matembe pour fima bumetondi tondi conseil na pesi mais na Congo bolingo ezate tozolu kamindele ba ko réparer Congo mais non biso ngo ba congolais to pesa fina ndeko na ba no clair likamni omone ya poto ba bengi Afrika kino kata makamukuna mais biso ba bolole ba noir ata to tanki na sato zaka ba soba congolais na congolais bazolu kamindele ko pesa bango kimia ao mais mindele na mindele mona kaka ba mo bazi solution mais pourquoi bisoté donc na ba no clair ko zanga ya Congo eza satate na nzambe te maela kibomoto ezate tata moko alingi lokuma libanda sale sabana fufu mazo pesa bango ordre makasi bato se makasi babela kwa shokona sa respect Congo. Pasteur John lelo vi ekomwa pasi kolanda mosali ya nzambe lokola prophète Denis Lessel le prophète de la nation batu ba comité na vie privée kofinga mosali ya nzambe kokota tina vie privée ya mosali ya nzambe tango yoki yango lokola pe mopanzi nsango lokola pe moto opesaka makambo ememelaka bato ba solution omonaki likambo yango ndenge nini tango bato batouche vie privée ya pasteur Denis Lessel de la nation en tout cas lokuta mabete na kipaka yo ndo explique na okanga siko pana yo wana classe ya kala soko tango bimi loria basombelo sapato ba leo secret classe ya lelo na oza l'échec na les premiers bwaka ndenge mo bo ba sisa classe na ba soba na mona ka ba valeur moko na ba katena na tangi te kuto kama oya tangi te fo inde mutai na mbo oya tangi mingi akomi siko bude misala po français le mingi na munoko bata français na Congo ba bo ma Congo ngani nga otamba na muta français te et puis nga moi c'est français te moi c'est français to pese 4000 francs ngala mbaka na français alingi ba moi makasi yaka na aubergine yo essaye nini o fufu mbongo aubergine basa français balingi makambo na ba no clair ngana ngaka technologie avancée to komi na l'air nini makambo komi place nini ko vive za calcul lokana komi na bana mibale na ke cop mo beti matete 2 millions na ko futa ticket loko ba benga na 8h na la muka 6h pona ke malembe na koma 2000 bana etikala po ko simba te so na zongi e pesa tati bal ba ke tata lokumu yeyo ko vive na Congo yango ngaza ko vive te bla msinga na 7 nazo prepare madame na oza kabisi na kende rapide mais mwana amelaki tia malonga te comment na robebsa 1000 francs na tigena ko ba rapporter ko jeudi so tant na yana tina masa de femme mais na bimaki na 2000 francs mi bala zoba na kisasa oboko c'est la pays ba bolole ba bi calcul te ko tshaka basi baseni ko vive na Congo fo calcul ngo za neni pasteur yango na lobia wa ko matabisi bi mata te atozo kene sele makolo bomba 4000 tia ya nini ozonga 17h30 era nguti biloko na wenze komi moins cher gambela nyose ki ekiti na peso schéma bolingi minene trop lali na 2000 femmes yoko maselo minene poso lokana basi na quartier nani azana yebisa mama chérie asela nga omelette bolole baselo omelette tala zoba alingi minene na quartier mutabwe pe ko sana tala nzamba tala kana na kopesa lipa na alba no clair to na lero sasu ko nginde za so koma na million te kana me manzote koma lobi nde ko nginde ngo wana donc ko nginde za so cha million na banki ngako so na tamba na jima fin dollar na chena posta jina mukenda koti mbongo na banki za na fin dollar obeta masolo esengo journée mobimba na kosi likolo donc on appelle ça conseil ngando moninga na comme na jimoko ba 35 ans nazo tambusa ngo kantana ke musala tura butu ndoko nazo memanga na poko tina na tambusa ngalo kwa mutabungi nzela na kutondela lelo wapi noke tumlo ba mama leki batata mwasi nga mwana na mema boya azoka akoli mbanga zu mobali na ke fandra mobali telaka yena mobali bana mikeme ngana komi manager mobali pona tike mata yo sama kambo mobali no na famille to longola kae nzoka nde yo so mema mwana 9 ans lokwa jemba mke mko tomboli yepe kuna memanga oboyo orate fufu nakutana ngotala so papa na so mama na ke zelo na koso yo banga mikolo te muna leli nini yaka mwana mama na fufu elinge kini
talaka mwana na lela siko batire fufu munene ekozala bakozongisa na rotation il faut maman nakuta penda ti fufu ezokabwa mapozani kana makolo zobusha kayo kotanga la salo kototali yanti bokata kaye manzaka mafilo Comment est-ce que fufu na koza trois buna kosi bopia sanya noko seti bul ngana sabilo ngana bima manager ti ya fufu yo poka ba gonfler doka piner na kwado non yebisa poso na saki bote na vivre comment o mboka kwata eza bajana kisasa ta zana nzala meko bude na kokate okuta na poka na zana fièvre nzala le kimingo leta le balukele kisi bolole ngana kono ala Pasteur John, il y a des gens belé à Okabambongo na été, à Opeso Musalate, mais on vend du son à bar, à Mélisio Masanga pour langue. Wana bataba condition. Wana bataba condition. Il y a des gens qui sont Mélisio à Kumisio, Kabeli à Kumisio, mais même à Kopa Yini. Tout le monde, et bien beaucoup ça. Il y a des gens qui sont Musalate, il y a des memae na bandela a pona comme place au Lula. Ah, il y a des gens qui sont Fualinga na nyoko malwa ye. Et na usala ngote tout le monde. Ba jeune congolais baba goyi trop na bano polele ko zanga ya Congo de yana makambebe na ko biso comment zo boya ko luka musala mozo wela ko chamwa sixième de calculer comme sangati lelo na lobaka même sata ko kanga na niveau te de konanga ele ki envoûtement nga moko kolonga pona lié sanga eza pasi na yebina ko beta cop ninte assurance ko pesa nga lipa e bela ba moto baninga bazo bulanga na ko karate na milingite mais pour nous le cas moi si c'est mi pour na $10 na teka ki faire ou bien na 5 ki ya na biso na poto to na Angola kabelinga be yo zo $20 si manake zo moi si na chezem mon frère après zemi yo sala kanini pour laisser moi ndeko nanga na mona ba zemi etenga misa mibali mobala kuma moyibi akana kite pour na zemi mobala kuma ko sala ba mkamuzo sanga mutuno makolo pona na ba no clair mon frère mais soko za na maîtrise te na na via malonga te mikolo eza période na ngate nzambe na bika kusala kwa nazo kufa te ayebinga te nakene malem ndimanga sekana baninga so bomelaka mwa yo yeme o contrôler yo moko lokoza na sécurité muta otala yo mais yo moko kolo so batela yo o na psoke ba jeune ba 60 70 80 ba kola bongo o mona ke muta tanga te mana mama yele moko te na na milia quartier moko ba fayu ba trop na ko boya bango te ba pire mais so na continue kirina bango trop na ko zinda e bela ba jeune ba lelo boyete parce que c'est comme si on s'en va talaka noala à côté na noa o ba mela vaye bazana maîtrise ya yesika dindi libe là et masa ya koma bolole na batu batinda ka mela ba moka moy masa ba mela ka boyete dosé ah boni ko masa fo ya vietikala ata ba longa ba ke commune mususu bimi bolole libe là mwana ba 24 akaba fina kuito ndira boma mutu bo tala yenga garçon mawe otikali ba jeune garçon ba bi viki sasa te na lo bano bien na ba fille alanda millier baninga ba te akuti mile ba fille mo baninga boza propre ba kenda otamba na ba fille na butu pa ba luka mibali akota ne kiri o ba memae ba zo ba zemite ya kesima akekufa abibi na mobala kisi mbangu likola pressé na lo bano clair ki sasa bibembe to kunda vite fait o ba ndi théâtre aya na maîtrise pas na talent ya yesima ba kosi akepa mandon tango asimbi ayeba ni mukia lobo kuna akufi briske alibokanyi ba fanyimba ndoki baliye basali boye or lokuta na lo bano clair vie appréciée ndeko nanga biloko mbangu na moto ateza soso ebelaka bien te yo moni vie batu ba mitiki o kama te tala ba réseaux sociaux tala ba WhatsApp ba Facebook tala bibemba ba jeune fille ba jeune garçon ça comme et c'est nzamba ko permettre mutako fana jeu to boy tata yo moko tala ko ba pokasi boko yeba ye azaka malamu mutu musako sala nyena quartier mais dibanda mutu mabe bon mais ga mela mutu mbondo te ngana tala accueil tozoya challenge toke oh yo comme ça nandima kite asali biso surprise e kasenga motema e kasio motema et ça ça na maîtrise aux anango a brûler betap na ba no clair mo to mona kuna ta telemisi range à côté na butu ba betanga lisona ba kwado passe na 20 et 30 film ratem ça range minda ka 4x4 à côté na nzela kinga bana poalo total e umito bie fio basele mabe kuna toke ndo tala boy aotambusa bazo tambola na mutaliboma bakamwa tia si bolo batapesi bango $200 mais babetelanga lisolo ngape na becha pas comprendre na beti oyo pona tenko mba mutute mais ngata na kutena sata na betenga masolo na obeta ngote na pteso na lobani so ça mosala nzambe faut ça dépositer ya ba secret ko livre ka mutute net yo betenga makamuna esa ya mala mutu ya mabena ki no panza na miso bato to na betela mutu moko obenga mite so obenga mi yo sa kadena
kolo mokili ba dossier combat ça nango ya mabe est-ce beta comment mosala nzamba leki ana famille pas de livre bino abando porte ba ta famille oh mutakanga tata masi mama leki otiki kimia to désordre basala nzamba lelo diviser pour régner na olo bano clair beaucoup na ba faux poule. Pasteur John ba féticheur na biso nyonso ba pronostic ba pesa rapport na match ya Léopard et na agis c'était za la nini ndeko wana makam na bango Congo ezana na manka RDCP Simba bo réparer ba dossier bo bebisa na ba papa ba sala kala ba papa belé ba kende ba retraite ba impayé ba 150 mois ba papa belé ba komi na bana ba komi mobula partir en ndenge ba zanga ko futa ma bien tata na soka futa ma bien ndema na azo sema mobala barabara te tata na soka futa ma bien ndema na koma kuluna te na ba no polele l'état sana ba poka sena ba population ba wela ka so ba moni kambe ya malame comme era fête il era match malungali bo misimbongo pona ko bare bato pourquoi bino mo ba yiba ba million bo mona ngo mabete pona ko résoudre ba papa ba retraité tu ya kala o ba sana ba usakaf na ba unatra na ba wap pona ko benga bango tin to pesa bango ta $20 pour mona ngo kaka mais yo mutu mo so ko yibi 10 millions 50 millions ba mona ngo normal injustice ça veut comment est-ce que na za congolais a solo na za congolais lokuta o mete que na biso na bino nde ba faux congolais vrai congolais on a souci baninga ba kimia mboko to non musika faut réparer makambo ebele ndimanga ampana Congo ça na moteur faut ba kita penda boîte ba pandi moteur ba moni pena muku wa ville brequin ba kena ngona tour de ce que tour allez ba zongi si peut tambura kaka boy de pas we ba muku wa mutu kanengele la ko mo senti que camion note mo zotia museploko tout est dans le col camion ngele li combien va camion cha tete ke na mboka tikala kuna ba pesa ngo ka kuna nana yaya o mboka sakana biyaya vraiment Pasteur John tozoko barabiso vraiment donc tozalaki na yo betin teke malamu tomoni ba vidéo moko circuler mindele ya basi ba komisi bango ba mbwa pona mbongo ya sina loba kyango na oluzungela RDC passe l'équipe après bo vérifier passe ya batu bo vérifier makambo batu bo tala kana conjoncture batu mingi ba vivre na soni mwalo ba passe na ezate o mona mutabima la tie lamba tanto 2 jours alieti o mboka moko ya sona mona mutu na passe soit kanga na tala ka passe nete na tala ka passe ya conjoncture soko zala ka ta ko lia bien ndanga CDT kende ko luka musala libuma kotonda ba ko sakana ote po ebiki na za kotonda so pe na zongi na kuta kolia mais kende ko luka musala na pia kana nzala o saba bêtise moko batu ko na mukolo a CD bo likola dia 1000 francs passe ya na lo makambo eza sérieux par église ça par église to ça par ya population ba konzi baza na volonté ko kitsa biloko kolia to sengi na biso makambo nyoso te kolia faut za la péter tana ba quartier bana mikia ba 4 6 7 ba comme na bandurance ventrale mwana mkia ko mela mukokoli alipa na maya sinda depuis 8h ti mama ko uta ko teka na ba 19h30 yeka bana ngo ba bimidi banda ba luka ba sachet po mama pelisa moto ba tuta sous pondu mwana zo lia na ba 0h o mwana pecha ko lia sile zo linga nimba ne mama biloke bela chela bana bozo sepena makambo boy après bola ke to za bien na peyo non yoko botambola bien na viko tamba na ba quartier mwana ba passe ya bana tika ta mikolo bakoli bana ba 8 ans 9 ans 7 ans osomona mwana azotala mutabalabala boy somo mwana mukia ko na kisasa saliba 8 ans memela ta sikre mobimba ye mokote papa pe focha papa te pasi Congo nino kolo ba pona guerre ya Russie na Ukraine wane talibango so pe fuja ni mondo ye yaka tokende talibango ni pas talibango ko bon etalinga e banda ba congolais bazana ba mboka oya okufa kufi bongo yo bakufa ka na kipaka bango ya bakufa kutu to dimine po fufe zonge bele ya esiko batu baleki mingi koleza ka kowelela so bazokufa kufa mingi sepela po fufe zonge be ebele na biso clair po yeba ngaza suna ngana kolela nani nga mo kutatalo koleka tena kolela tena lela nani boni ko na difficulté na zana na lela yo ngaso na ke matanga na ke na suko lele bembete souci ezana ngo mena kolela par rapport à quoi na kota su maladi ya nini na lela ndio za suna pasi ya batu te mama na kana pasi ya batu babonga mitema balinga nzambe mais pasi ke oyo kufinga na lela mafu d'abord na lela no na beta no kakina bandolela koma na likamu nini yo za yonga na zanga etalinga na nini boniko bo mutu aso azalaki nyonso pona yo nyonso nini oyo ba nyonso nini souci kozala na za souci ke na kufeli mutu et puis so za pia quel kutu ndel kuna kuyata matanga te
opesi nini otiki ninga na bimisa ma miso nanga pam et puis to selo dépense na mboko nanga passe na ke cotiser le mto tikaki rien sia na kokima na voyage yo o ba bwa kutu na balabala okende yo puis akelo sala peke dépense ouais ça dit souma et puis atikili mino masina bana puis bon ba to ko chabana siko wapi yo mono za eloko to ko do engagement ba congolais ba fantiria la Bible so bato le la bato ba olo na ko le la net ko les soucis entre les aga même mis on dit pour les aga faut même mis ya nga même mis vida difficulté na ngeme même tous les mêmes mis na ba no polele ndena za tala ngoko daya fa ba ko so menga na fiye yo na oh oui otiki nini po muweke na jamais na mbongo ngoke na mbongo poniko tala pasteur John non le belo makambo za sérieux noko mema me fona fiye yo bono memo pam toke makolo makone bembe kilo tinda aboni meko mbonga bise sawa fona fiye yo ya izali ya taxi mbonga na moke sha o tikele komi yanga yo pamba bengana bimisanga pona mema yo oboni ko noko damelo bi wapi po bembe deja ba za en charge tala ndingo sana usenga shibino na pia yo même ko dai ko teso yebe ebele o mboka basi plan na muta kufa ki a vivre combien de temps mama emo iwala $10 ba pesa tanga kufi $100 bi ebimi yemo ka zo kama na serki ba tanga na serki a 4000 mais ya kufi ko $30 pour ça bouger zonga sala wana soki pasteur John to comme métropole to comme la biso na suka métropole c'est les terres yo ka bato habiter na nzela bembo mutambanga hein tala cortège mola njo kande mboko ba bo chola ya soko lingo chola ma na ba no clair omoni Congo za mafu linga nzambe zana susia batu oya kufi David azaina mwana David tango azaki mwasi batu tango mwana bela ki azaina susite tango akufa ki azaina sengote nebe asaki yangani ndenga na koma soko ki yangani na lela yo aboni ko yaya pasteur John neni no mona ba film oyo bandeko na biso ya art dramatique bazo pesa biso na betando ba film belé za sous éducativité ba film belé mo ndé bolingi yango ba théâtre ba film comme na ba porno na kati ba film sino mona na TV ndira bimana mibali tia tulia yako mitika na théâtre la comme ça ba bêtise bana ba film ete na ko sauter na tala ba théâtre musu na somo RDC on dirait na habité timu comme supo kama kabeba na réclamer pe na ke tonga ndako likolo ya so de mouton na biki zaki chebiso pasteur John so de mouton ya bino na baka papa biso batikela ke na tango sera lumu ya lumumba ete bakari comme de veto tongi pe de étage comme chebiso pour ça on a laissé aller comme na Congo ndeko nanga Congo ndire contrôle sili non mano polele ndimanga contrôle sili batu bazoyi bala tala bala nde toyebaka mutu akomika basali ma terrasse atongi ma brique mukelo kwa boutique yakolobe okune kominda ndako na ba no clair tala balabala kisasa ekoma mike ndenge leta kataka bato bapuisa banda mutu akoreklame azate mboke zanga contrôle Congo salo yoko sala permis ndeko nanga atali felo ko sapasi biso bokozika bando zika pe na contrôle oyibaki nguba pela na ndenga bougie o ayibaki mwa loso pela na ndenge ya allumette nakosi oya ayibaki mwa camion pela ndenge ya oya ya ba soudeur na aba gister oya ayiba openda bolale bu lokwa volcan dinda na kati kosika za pe ba chambre nanti kosika za ka wolole bato ebele ya poto bafaire na bango mingi bapesa lisu bato ya famille te komaka baconnaissance ezalaka nini famille baleka mabe soko opesi confiance na famille baodétruire yo bafamille ya kisasa bazala soko ozosala ya kati kopa komotela yo ye kotaki luka mwasi atie zemi mpo yaya asalaka le 28 et 29 yaya ye soki asengi opesi yo na event normal apres akosi yo nakangamaki kingo fièvre soko oza mpe bamoni ndeko ya famille esili mpe basengi moto aza ta komi soko azwi zeme mibale ala bambeli moto atongi d'étage na quartier tando ina oye yeyo bana bazokufaka bino likolo ya bikabaka epuis na bakombo nazosukisa awa na bakombo ya bana kala yo soka Thomas Nzuzi John Potolo Polo Zalobe bakufa avant bakufaka mikolo tala babana lelo bakombo bopesa bana même koko na mama bota yo soko benga komba mwana na ote mwana na rumela ndeni otaki novela so sepeli Rodriguez koma mwana Rodriguez komba mwana Adelfina potaki na novelas mwana bana moko mai
kotongo na mokebo ya kufi na 17h mwana leki pulipula mai mais so pesi mwana kolo polo ntimba landu o abena Zalobert Jean mwana ana to lokiye fanu na po kombe umelaka n'était ça comprendre mais mukile comme na gilelo mais qu'il a fait neti ngami kolo na bakisa mwana muso bakisi to mwana ngama Thomas nga muso na ba no vérité fais zonga bakombo wana bakombe ko lisaka bana bongi bakomba pete trop mwana mai moni bana lote sana 7 ma robeta matchité miku a pete on dirait malaria mwana amika bana fufu retourne mwana makamba classe ay bakate un pise kay chichi yo e gay nepu mais otunika bokala fufu mama ngana na bomba kina kitunga eja yangoyo ayibi ninga bomba bokali ya fufu mais pona calcula classe na yake ndaka mikongezo ka e gay do tala mboke comme na perturbation yo moninga bana msino sa bango triage so na côté na kabeli bandeko nanga bana na yo na kaba bango di avenir mulili kongezo kendo ina mwana sana makambo akende na otika kana mwana amelaka fufu amelaka poto ngai pona nini courage te abi etada makongo mwana moko pese dia ta damete so pa taki to ko pale ki pulupulute wana mwana konte na ye ato tindi angola o yana diama so monika mwana che poto sanji pa yo ka sombela dole nga kolonda kuna lai na pondu sa musuni na sombe mwana dole parce que mwana ko bomba ye o ko repese nga tshako bomsanga libala ale kufa bekende ko yo o saka na vie mwana fala modèle tata so kanti musuni dundi sai solo banda bolo la va ponzo te kuba mingi yo pasteur John bautu na mwana omela titi te poto sinda fo mwana iba sinda na bulukutu mwana fa iba geso papa pesinga sans faire ya mingi tena bakisane nguba moni mwana malonga so pese sans fois quand on a biscuit ya ketu so na pese sans fois na biscuit fo mwana azo kwa na ndenga mindele fo kota na sei mwana azo simbisi sans fois fani penti mwana oh nini na doya kangu mwana malonga ye ayibike manyoko fiti na mbwengi na onde base ya bar poto na opese ba shema mwana zao na ba no makama mike opesi mwana 100 francs akesomba lipo ba chaka na mwambo fe ofele uma nzanza so lembula dia mwamba santiki mwana penda lingi Kongo yeyo umani bana ke bana oyo mama doye yo dole na gombe kutu dele komo bunga bongo na cité dala bate ya yo na opese chez umani ke bana mwasi ya français ngani ga basi ya français te mwasi ya français ni makomine no pese 4000 sala wenja so ba mama alingi ba moi français na katika opesa bien komo ça na omelette te na aubergine yo 4000 to komba aubergine basi ya français na bisa kyo ne bandela soka so kani makominene mama ni otiki recho zo ba koni pelisa basi ya français na mapango ekoma mike bocha mota bakoni milinga nyos pa voisin ngana nga mwasi soki ba lamba tali calcula nsala na pese 1000 fois bakoni atali modèle makala 1000 fois te habité bana ba ebele elela mobile na mikolo komi pin na 1000 fois makala yake bakisango fufu mais azeli ba monta ba ninga après Congoli moni mwasi asola kobala mwasi ye wana o alingi venir bana asengi monta ba voisin mwasi malamu ye wana soka chema ekolo amoni ke mwa mpani muninga kota kimbadi ya fufu ala bando kosa mando ye na salerere fufele kinga maye tinda bachele mwandamba bokali oki mwasi asolo bochema ya romi bobimi na ekolo po technicien tango kendo sele tensim tazi suma sani abakisi ezo kokate fufu na bino ya mabete nzoka nde maika senga okama be foye batala mikola fo bala tala na kobala nani so balika bibala bala ko sila matama lo ko pine sili mu pepe fo bala mwasi ya challenge ona ngamini mwasi o abala ka baboya mwasi na kobala turo fo oboya ma 4 fois fanga na bala yo fo na experience ko na compagnie ubala na 2001 baboya na 2009 ubala na 2012 baboya na boy 17 mwasi ko lingi sans experience basi basa ko pese mbongo pondu 2000 francs okuti soso liko azeli wa ba démarche expérience elle banike baso lamba tel moninga me fufe linge to kazi mutonga ke fundike suki tamba ko chele lipeka bombeli moba ngana li ateme a sacrifier pona moba basi expérience ya non fo ba yelanga bango wana basi tala nzama pambola to komina suka pasteur John nini oyo koki ko loba po ba jeune ba se retrouver na ba cop na bango bazo sala ba jeune ba za ba courager ba longola makamba souci ya pays ba kota bango moko zage ba miboya po ba récupérer bango lobi nenga na sala ngana ka Congo soni te ngana tamba te ko na renyanga na 2001 so ba talinga soni te
yango moninga na comme ça Congo le quoi Tchad mboko yebi mutu te ko sala tous les corps yango moninga na Congo na sala tout te ya kende wa pitata nzamba zo fungola yo lo bo minene olingi makama minene tala je te dis devant Dieu mi sala na Congo te chebiso pante nzamba sala Congo na ndenge moko différent oh nyonso ko sala ko bimisa 100 francs Congo minene tala ba jeune na tolo ba solo abale na munoko na musique. Comment Nzembo est régné, yo za musicien te moto condamné Nzembo ba. Fallait pas mata pas ça ne faka kita. Ah mataki mabe yo ka bango hein. Ba ko makaba musicien na wese so ka zo sumba. O muninga ne pe o mataki lo kwa ye. Bazo bana baso. Na moi ça gisengi na ke concert ba ya ko ko na ngo dise orchestre ku fatal le fait de rido matange beta. Ake zo sema bolo ya bolole. Ako basi basi watalika TV sur sa musique ya minene ale na ke concert ba yako yaka conseil nanga mama ata na kintweni ba benga nanga yo satala o mboko yo ntiko boy tala bate ayo umani Congo mukileza mulai choko kufa tongo na ntipoko eza yombe soko mema na maseki okotaki kitatelo ko boya yo o ngai te yo na taki tata na foli tamo fakina zande boyo o mboka tala yo mindele ba lipso ba application ba traitement ba photo na yebisi yo tala mboko yo soko sakani kanza ko changer komita pe na ngai yo osimbi senti na moko zo kama bala telinga ya yo moko ezaki ici c'est komiti na 13 madusu lokete komi loka bambo mboka loke senti de baby tongande na rupe ogoyeba na bano polele o mboka te Pasteur John conseil ni no repesa basi o batika randaka mabala po bazonga pa baboti te soka simbite songa na o fana pa bafana na sengo pona sengo mais oya na bana ti siko yo moko noko mwana leki na yo aye na bana na Congo e koma kaya bambwa kila na Congo bozoela ko bala bozoela ko gérer mabala ti donc on appelle ça conseil gratuit avant cha camion na parking ke ni mwanda lukana no essence comme ça camion na voyage mino bo sabere rebele wana eloka malunga te moi 50 dollars bakabelio orosa nango makambo suso bank sambonge mata oeli ko tia zemi tango ko tia zemi aloko iba ko tikelo moi siko na moi si bo dépendre na famille botela bandeko ko vivre comme ya keba tant moi ça comment manquer oh moi peut-être comment manquer nga moi na ke vine za na sérénité o komi pole o pesa moi si me eloka lamba comme yaya na kangama kikingo moyen te kutu francine akutu moyen pété so ko c'est la moi si maladie na yo to batindelo mbongo na ngola na poto vi wana ba kotinda pe 50 dollars ko pesi moi si 20 dollars les 30 dollars comme qui na bar o mela na baninga pour ba ki na zana e bela ba jeune garçon ba ebite na ba no makama mike ndeko bo tia vina maseki yon boye na bana moko ba na programme alibala te o mona mwana lokoso atonda ka te mwana mukia 6 mois aussi c'est kolomi yo lokwa pompe kufa mwana ko telema libumu lokwa nkewa maboko lokwa nganga muto mwana lokole keko ozo tuna ba lokoti mwana wapi yo mwana tomo soba tokenda kwanga umutuna mama lolo mayanga ni ezate okay na wapi mwana ena bien mwa kamna bine leki mabe mwana tellement mi pour ba difficulté leki olinga mwana te mwana pa na kanelo kwa mwana lipasa mwana soka sumbinya te bopangusi 3 jours sur le tika la ronda bandini fo tele makaka bozo tuna ba longola nyewo tote otala mwana. Et voilà, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Pasteur John Bambote na opesi na banani te Bambote na pesi na bato nyoso balinganga vraiment tous les bato bazawa yo mo pende ko na base umela to la pete bino mo boyebi na lela bino tout fort Eric Manzaka merci à trop Papa Manuel Miyuna base Marco Loko batika yo Mamba Mikolo casse gold na croisement Kindu Bokassa commune Barumbu numéro 53 ba moto moko kitoko 3 pines na 2 pines vraiment bokende zebele bokota kota tous ensemble numéro nanga boyebi plus 243 84 75 18 112 vraiment dans les labinets tout fort nous avons pas na chaîne biso DKS s'abonner massivement na kanisi bilimo boyebi. Et voilà, merci na bato nyonso bolanda ki biso na DKS net donc chaîne moko ememela rabino ba information eza assir chaîne moko ememela rabino bato nyonso botinda ratolo ke labino na terrain tozaki na pasteur John Elite apete donc apesi nteke vraiment atalisi ba couloir ebele et apesi vraiment ba piste de solution ebele pasteur John azala moto encourageanga na projet mo nazala nango donc vraiment coup de chapeau ko bakaka boye nzambe wana sala likolo na se
akomona yo vraiment na atoli na ya pete mate ezanga Bible donc alobi ba pasteur ebele balandaka mate na ye bakotaka na mate na ye pi bateyaka yango to ana posa mboka na biso mambo ebele bongwana alors mboka ko bongwana te soki yo bongwani te donc banana no ko bongwana pour que ba makambo nyonso etikali e bongwana art métier et yambaka ba talenté art métier et yambaka batu ya misala ya maboko donc to kutana bino na prochain numéro. Je dis un grand merci à mon boss Josué DKS donc coup de chapeau ne tozo bundaka kawana malé mbetokoma na prochain numéro tozana pasteur de la nation pasteur Denis Lesse na yene to beta masole belé na sima caméra ezalaki mwana mboka Enoch Finda et je dis un grand merci na Aristote donc assistant Kobaka Kawana ou Abomesano et na pesipe mbote na bandeko na biso nyonso ya 15e mairie awa vraiment na poids lourd nenga bozalaki na biso scotché na pasteur John Lité ya pete mbote na batu nyonso balandaka ngai commenter liker ba vidéo na biso eko sala bien tika pe kombo na commentaire poto boire yo na bémission eko sala bien makasi. Quant à moi les Goliaths de la presse congolaise route numéro 1 Boma Matadi Mwanda je vous dis bye. Dega Fnet ngai na yembela o Dega Fnet ngai na yembela o yo Dega Snet ngai na yembela iyo balobi chaîne kotala yango Dega Snet to s'abonner awa massivement bojo ba gaga solo ba émission solo ba information solo ba théâtre solo ba film solo ba télé réalité solo awa makambe vandia tala au sepela aux éducation au vanda aux amaele cliquez voilà na rouge wana au côté na kati au monde di sakanya malamako. Ah oui, balobi basabona kaka abonnez-vous massivement balobi na DKS net. Ha? Quand on a na longwanga na koma na awa. Donc so ngomona Aminata son père autrement dit moupende électrique, autrement dit moupende inga na kata DKS net balobi awa ndeto zali awa. Donc cliquez ka place wana rouge wana landa lisu na ngongana ezali ko église catholique na po ba notification nyonso e la ka wana awa. Hi? Awa, hi? Boko le latina suka tozaka ana DK Snet donc on a katia ok s'abonner yo me kuisa inki me kuisa DKS net na DKS net kwa kukangela ndila ngeke mona bagaka tintunga ngemona be mission nuance ba filme moi c'est pas comme les autres mupis mabidi na lungwe na ba chaîne nyonso botala kanga kangena mpuna kumona mu tala munwa na chaîne na beto kitoko ya sika nuance ya na bwala na beta tange na kanda beta sekisange mbokelengi mukezola buna ve mbokelengi ame muta sekisange tout la fois mo manisha nge kanda nge kuma kukina kina sala bonso nge ninga na kaka na $10 rampamba tamupi kwa ba 500 ben s'abonner massivement check c'est pas pareil c'est du maïs ya mobimba DKS net tout s'abonner biso nyonso yo sawapi ponga na zana kati bokoto na kati ya DKS mama na bo tobenga ba voisin tobenga ba ndeko ba s'abonner po biso to komi na biso a to teki kuna video to komi a to vandi sinon a po ane makambo za yo moni image to sentir donc awa bagagi ya kitoko ba film ya kitoko ba émission ya kitoko ba elubu olinga komo na vie réelle ya ba star na yo s'abonner ka a na DKS net.